s'informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV de Congo Cool. Salut chers internautes et ceux qui nous abonnent, qui nous suivent. En ce moment sur Congo Cool TV, notre chaîne et la vôtre aussi. Là c'est votre humble servante Lisa la paradis. Le loto le belaka mini pour la liwaya mudweri. Na kanti ba image za bomona façon ba comédien na ba fan ndenge ba lili vraiment président mudweri ezaki vraiment pas si mais mini ba eza vraiment té mini total à caminer image. Avant tout d'abord bati la image na cause la ingrate te ba oyo ba idakanga ba conseil na mabebele ndeti boss de boss et papi de tine fumutsa depuis Londres na madame na Mimi Matondo pardon Mimi Matondo la femme légitime na on a sonaki na France na Paris na on a Caps Dido les boss de boss na Jimmy Achoki na Jimmy Achoki boss moko vraiment anté ya sur la kitoko mambote na ebele ceux na tele langa na moni balobi pati mubenga Pati Mubenga bana poto ya tongo Thierry lobabi mo Thierry garçon sur la dire qui toque carré balobaka parce que ces gens là mingi loba vraiment ni nepse nous a ba aussi sur image pas de best bon tous après poto ko bali susu merci beaucoup. Va déposer sa jambe de fleurs. Délégation conduite par Oxy. Voilà. La mort, c'est toujours comme ça. Quand il faut tirer, Ok, merci DJ. Alors, voici la suite de notre programme. Donc, il dit ça, Mitema. Bogoya repère sa fleur. Tous les canons, on a programme sous-sous.
micro pour la hymne à NTPC. Ok, Monsieur le Président, nous sommes là pour pleurer un des nôtres. Il était notre représentant, valable représentant dans le Tchangou. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Votre mot de circonstance devant le monde, devant les artistes, devant les amis de la presse. Parce que tant que président ici, Boyembi Yango rapidement, Toleki Naba Absout, et puis Topesi Bana, Yamondori Maloba. Après, on va continuer. Bien. Bakambo Yakoloba Mingi ezalité Nandenge comité d'organisation na kombo ya bandeko nyonso oyo tozalaki na comité restreint. Fiston Saïsaï Esobe Sakala Mbalo Sombo Mindondo The Best Papa Kwedi Nazopesa merci et félicitations Nandenge Tobundaki pendant des jours et des jours pour que tous à la calme s'il vous plaît. Tous à la calme, Boko Yoka Choral, il y a ANTPC, Boko Yemba hymne, il y a ANTPC. Donc te remercier Mingi na comité d'organisation restreint, comité il y a ANTPC Nyonso Pemo Bimba, le président il y a le groupe Nyonso. Bino Nyonso Bozalaki na ba réunion Tosalaki. Topesi merci na famille. Yandego na biso Mundweri. Topesi merci na bourgmestre Yanjili. Topesi merci na bana Njili. Topesi merci na ba commune Nyonso. Tobundi. Potopesa ndego na biso Mundweri Lokumu oyo ekokina ye. Azali artiste ya likolo, il fallait tout ça la ye et loko ya likolo, Bobeta Maboko pona binomo s'il vous plaît. Tozo merci mingi na gouverneur de la ville Nandenga salisa kibiso atako li salisi yango e komaki e pendela kibiso bifinga moyibi Tozo merci na Mama Olive Nandenge pe Mama Olive Lembe na bonne assistance Nyoswana mifinga mais dans la victoire lokuta monene Abou merci mingi hymne ya NTPC. Solidarité, la dignité et l'honneur. NTPC, solidarité, la dignité et l'honneur.
La fondation Tokalisa, tomate rapidement, pas Kosiko, rapidement. Comment tu s'appelles, s'il vous plaît? Merci. Merci pour la présence, le PDG Wabelo. Merci pour la présence. Merci à la grande association ANTPC, la seule et l'unique association des acteurs, des artistes comédiens. Félicitations pour l'organisation ANTPC. Là, c'est le PDG Wabelo Rango qui a déposé la gamme de fleurs. Merci DJ. Votre attention s'il vous plaît, voyons un message. Il y a Bana, il y a Roger Vika. Mais vous tellement émotionné, je ne sais pas si vous avez un message dans le il y a à propos il y a Rankino Tindenge de se retrouver à mais la présence il y a Esobe na saïsaï en tout cas na remercier bango makasi mais souci majeur na ngai babosa na bana ata mokolo moko te lokola bayaki na ndaku bamoni ndaku ezala pour la première fois te ezala pe pour la seconde fois te bazala toujours un souci là-bas. Merci. Comprenez? Là en résumé. Comprenez l'émotion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lui c'est l'oncle Azan Noko Yamundori. Alors maintenant, na représentant Maloba, na représentant Papa Yamundori. Président Rock, Namaloba, représentant la famille Lobby en bloc, c'est juste au début, et Zaki n'a makamomine de prendre la place entre famille et NTPC, Batouro Balingaki, organisation de Kamala Mouté, Bachaki Songi Makasi, mais si que famille, n'enge bamoni organisation n'enge leki, na cadre auto leli yabiso papa, bapesi félicitations na président Masumo, na association Mobimba, na ndeko na biso atteint comme fiston phénomène que Bazaki n'a raison, pour rendre hommage à Souka na papa na biso na esika ya boina si bino nyonso pe bopesi biso raison. Merci beaucoup. Aïna koloba boye naza ko représenter famille ya tata Mundweri o biso toyebi na kombo ya Vika règle na biso ezali boye en qualité ya représentation ya tata dès toye ado représentant esengaki Vika po papa na azali abotami na papa Marcel Noki na mama Hélène akufi kala mingi te règle na biso ezalaki fallait mwana normalement akundaka papa mais toye ko kamwa Vika liwa toyebi te subitement Vika akufi papa na atikali or e yem tangaki akunda papa na ezali liwa hélas nzambe mutu asala to remercier bino nyonso ndengi boye public o ezali présent awa na o bassiste biso toleni pe kotia tono kalokola mvula te pour faute de temps makambo ezali toloka na biso ebele na minute oyo tokomi koyoka pa makambo ebele boye tosengi Vika ndenga za kokota na mabele makambo wana botika po interprétation mteza koboma alors ndenge ezali boye eloko biso nde tokosenga na no ya famille ya papa particulièrement tosengi remerciement na gouverneur puisque ye toyebi oyo asali mais toniati lisusu sete na biso na mama eza flatérité na mama Olive Lembe po asalaki descente na eti na ndaku asengi biso banzembo ya mboka to alelaki na biso ensemble to toledi kozala bengrate
ezali politique te mais ezali assistance sociale oyo asalaki na biso vraiment pa yali alanda tosengi ye vraiment merci toza mpenza na baintérêt te nde totala mais acte oyo asalaki abomita na ye il paraît pas uteki voyage en tout cas tosengi merci na mingi ya koloba eza lisusu te po mingi fale ezala koloba tosengi kaka public malamu mundu eri akundama malamu nzambe oyo ya basetke na biso basambelaka babatela ye mutu moko te ya kalite ya papa naza koloba fale natia priere akozwa esprit wana te public oyo nyonso yali babota mundu eri te kuna na métropole toyebi oyo toyokaka ezali cimetière nyonso toyebi oyo toyokaka que ça soit niveau ya science sorcellerie azali mwana na biso ndeko na biso oyo asali likambo wana nzambe mutu akufuta ye tote page spéciale na nzambe alanda atika te po biso toza na musique te ela niveau na ye nyonso mokili esalamaki na liloba elobamaka ekokunda ekosila mpe kaka na liloba oyo tolobi ekangami na moi awa na se ekangami na likolo akozala esclave ya mutu moko te soki mutu ya mokili mutu asalaki yango soki nini aniataka babele te azala nzambe ou jésus soki mutu ya mokili akomona ye nzambe na biso toza kosenga te pa tout le monde akolanda ye puisque age wana yango nzambe atiaki mutu akufa te toyebi ezalaka 120 ans suka peut-être 70 ans mundu yali akomi na yango te mingi bakoloba aza koloba nani aza koloba na no ya famille mundu yali aza mayebo teke abotamaki na se tosukisi boye au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Tobeteli libota ya Mondori maboko makasi. Voilà, donc avant à la musicien, pardon, avant à la musicien, Nabanda Kota la théâtre, il y avait Nabiso Moneri, ma théâtre Nabango, biso tout à la génération, le lot presque tout collé, Naba comédie Nabango, n'est-ce pas? Voilà, nous rendre hommage, Nandega Namapo, Nanzamba Pesangai, Ndenga Kosekisate, mais pour Naboyemba, Batuba Sepe la voix. Naebite, Dinon de Bolingi na Salanini, et logo Nene Bolingi. Roger Vika Mondori. La ligue ensemble quoi. Est-ce que micro zo comme Tina Suga Kuda? Ils ont comment? Robina Mondi Boyelelo. Ils ont Robina Mondi Boyelelo. Hey. Okay. Robina Mondi Boyelelo. Hey. Un généralissime Boyelelo. Hey. Togobi na miso. Merci. Merci beaucoup. Moko yé a remplacé Katangwa Koufi Tilelo yé comme ta incarné Carole Wana. Mais il n'y a pas ces que tout le monde dauphin a été. Nakata va comédie basé belé. Mais où y a joué à Neti Mundoueri Azate. Je sais dit qu'il y a un style, il y a un ballet mondial, Tilelo. A Tenga Marater Kendaka tout droit.
Nous l'avons perdu, c'est un baobab des artistes, baobab, il y a des artistes et comédiens. Liwa ya kalame ezalaka pasi. Liwa ya sikoyo eza normal. Ntango Nzambe asali bomoi, asali pe liwa donc totrouvango normal. Nzambe azwi mutu nakende opema malgré moko kasi na biso akei eza un peu choquante mais tosala nini. Po bapeti wana baza na bapeti na biso, mama wana aza mama na biso po ani te. Oza mo eloko so batangaka ofuti minerval soki mpe bakozala balocataire ata mana kocontribue na mamandako ekozala bien po bakolelaka motu te donc biso nyonso mboka kaka moko biso nyonso kokende eza liwa vraiment il faut komilongisa faut komilongela po oyeba te lobi mpe kozala nazi bisika to tozali epuis na afrique epuis biso toza ensemble na ndenge tozokende mokolo na sika te kotika ye donc vraiment nzoto nezonga na kimia donc mekondilas encore na bino na bandeko na biso bajournaliste bolandaka biso partout ya news donc vraiment mekondilas toza ensemble. Le premier coiffeur, il y a le président Monderi. Voilà. Comment dit mécène mon naine il y a Trocadéro. Trocadéro, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Trocadéro. Merci beaucoup à Antenne A, cette grande chaîne qui a donné de l'espace à Monderi pour entrer en contact avec ses fanatiques. J'espère que cette collaboration va continuer parce que Monderi est parti, mais le groupe Lisboy original continue. Nous osons croire que la collaboration va continuer avec Antenne A, la chaîne de référence. Et surtout, président, il y a Lisboy original, basé dans la cérémonie Moko, on va vous remettre le pouvoir et faire un vieux Kaou. Voilà. J'espère que vous allez avoir un nécropole. Ok. Il y a un groupe, voilà. Voilà, parce que désormais c'est lui qui va rester comme président. Alors, tant que on applaudit pour Monderi. Ceux qui ont l'ingaki Monderi, de Betelier Maboko Makasi. Ceux qui ont l'ingaki Monderi, Betelier Maboko Makasi. Dans votre zéro qui est de Pema. On applaudit très très fort. Bravo. Merci également à Maman Nadine Bola. Merci à Bruno. Merci au président Sigo Kalouka. Yaboujos. Président de Guest. Papa Kouedi. Yemaya Kouedi. Merci beaucoup. À tous les acteurs et actrices. Voilà Frida, Mélodie, Jocelyne Poutou. Merci. Suzy Batou, merci à toi. On oublie également les acteurs et actrices du groupe Africa. Fatou Kayembe, merci à vous. Ça rappelle que merci à tous les membres. vous pensez papa vayabo bapasa boye comme on appelle ndemo futa bato mama na yo Nous demandons en Fiston Saïsali. Avant ça, la pratique avec télécommande et en non. Télécommande et à fumer, s'il vous plaît. Merci également à Nadine Bola. Merci beaucoup, prophète Sénat. Merci à l'autorité catholique des artistes. Merci à toi, Tadalabé Jean-Marie, pour l'accompagnement spirituel. Merci également à la chorale Claudia. Bonjour.
merci na Régine de Bocho tu la biso image wana na epike bande ko biso uza libanda pe na Kinshasa awa on est vraiment ndenge président Mumberi apesi bato pasi donc mon place nazala qui vraiment andoko quand même pas on sait que vraiment président Mumberi azala qui vraiment mutu moko bien na bande ko na ye Tamati Bolandi vraiment mingi pour les lamois qui wana donc na ebité vega okutu to polo baté potala kaka donc to comme biso na suka ningi rolo peneza te poto la kaka to lela kaka to ici donc tout le baraba to ici vraiment président Mumberi mais moni pe bana kimia ici ka oyaki wana ebimene ba ki kunda nzoto na ye pardon ba ki kunda nzoto na ye na nécropole na moni botali bomoni quand même ba image bomoni mingi bazoko mais corps comme mingi botuna bakunda ki wa comme so bandeko tuna so bakunda ki wa ba ebité ba mitungisama ba kundi président Mumberi na nécropole donc vraiment mingi pour le bâti merci na bino bopisa kinga lito na bino bisenga baton na bino ya koyoka lisa oya sala commission na bien ou linga numéro de star et c'est vraiment mingi bien ya kolobo comprendre nga so na lo ba boyebi lisa na bino ndinga za caméra za bondi na za raté donc on a raba makambo président Mumberi hein biso artiste to bungisi vraiment ya motuya et tout le monde c'est vraiment ya motuya pour comprendre nga na kanisi tout le monde ni kolokoya mais avant tout d'abord on a clôturé bon moté attends que 10 fois et puis ça dans vos oaté parce que aza maman moko bien donc babi mi manto de la femme légitime mais moi c'est mon quoi peine bébé qui tout ko nous voulons kana bilu ba tabana ba pakasa na ngome yeto lo banini poste ki ne takanga nyonso babi madame non moi c'est pas plus de tine hein so na moni Deborah Junga et fi moi sur la carré mo te belé yo tala ka binu Thierry yo na boki di suspo tala mon vieux hein big ne comment chaque jour babi Jimmy Achoki hein Jimmy Achoki le grand boss des boss babi natanga te de bese natanga tina kati donc c'est que bien tenir belé patron Jimmy Achoki na rancho mona bino Nicole Koya déjà mais nous sommes bien na ba surprise moko oh non mais nous qualité plus boza we ba so bongo na karase bo musaba nzungu na basani ils ont bloc bien nous les gâtés coca hein à suivre bye Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo TV de Congo.